Merci, complicité entre mère et fille. Non, la maman de Minou, c'est une maman félicitée. Hein? Vous comprenez que non? Oh, caméra, complicité entre maman Sina Minou. Non, ça c'est une autre chose. Parce que t'as là, batumsu bako ça l'assemblée à caméra, mais eye banara, mais oza na miss na maman si, wane zelo omsus. Mama wa taifa ejikati. En tout cas, l'obi na comprendre comment mon pa wazang sarabino kimia, comment mon pa wa sabino mapala, comment mon pa wa sabino devoir, bozanga kimia yaya, bo sala soki ba live, bo bet soki autant de téléspectateurs, muto lobela te, muto chama kelele te, muto chat yaya, mon pa au calme na ndaku na ye, na ba musicien na ye, na mwasi na ye, na miss de Miss International, Miss Univers Minou, la fille de Mama Si, au calme, au chaud, bata na problème na moutouté, baza vraiment posé tranquille. Mama wa taifa ejika. Imaginez ma kamwele kana ki lobby na ba commentaire, na ba justement ya batu, soki ezala ki epai na bino. Lelo kofi alinga ki azala ndoki ya batutu. Lelo kofi alinga ki azala père moko mutema mabe. Alinga ba petit ba avancé te, alinga ba petit ba kende musika te. Ingeta d'abord na mopa mokonzi live kito bacha kito mama si moi si Zambé la beauté naturelle. Mama wa taifa ejika TV. Bon dimanche mes étoiles, bon dimanche mes abonnés, bon dimanche tout le monde. Aujourd'hui c'est le 1er décembre 2024. Allah merci les tout-puissants, les créateurs. Le véritable Dieu, merci beaucoup. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. À Komana Mukolo Alelo, c'est une grâce. Ce qui n'a pas parmi Bato Bazali, en tout cas, le Kumozonga Epa Yamope Sinapema, rien à dur. Bon dimanche Nabanda Kunabino, bon dimanche Nabatutu Obalinganga, bon dimanche Nabato Baemaka, Balaikaka. Ba partageaka, ba tchaka ba commentaire na bango, c'est une façon ya ko soutenir nga. Si vous ne savez pas, je suis reconnaissante envers vous, que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Ezali signe ya amour, même si oye na kofinga, mais tango zoya ezaka na lolenge ya ko aider, parce que okoti selinga vie osungi pe visibilité ekota. Bato ebele bayo kape makambo tozoloba. Merci beaucoup na Fabrice Mandé. Lo sako pembote na ba boneto na ba babenga bango ba fan ya mopa mokonzi. Merci beaucoup na ba fan ya Mama Si. Merci beaucoup na ba fan ya Fabrigaz le maestro. Merci beaucoup na ba fan ya Wata. Merci beaucoup na ba fan ya Papa Hervé. Merci beaucoup Naba fan ya Tigre Molodo, l'enfant béni de la RDC. Merci beaucoup Naba tout au Sakana Bango, d'accord. Bon, retourne en Jika au Sekini ni bandeko. Awa tozana malili banda tongo ti to ebite. Ce que ça baptême il y a le 1er décembre ou comment banda tongo ti siko yombule za kobeta. Malili na malili climat moko ya somo bato poto bazolela biso pe lelo to leli, parce que lobi kuna zalaki catastrophique moi jusqu'à de oko quand même pas copé maté lelo nzamba lobi te tika na pambola bino na malili yango bomoni na chemo eloko nanga ya malili se protéger toujours. Alors merci beaucoup na ba commentaire na bino, merci beaucoup na ba commentaire bozo ya kotia bolo belara biso pe makambo asika bolo bara makambo kalate soki bolo ba Mama Si bolo baka makambo asika makam nyonso bolo baona tosi toyeba yango, oui aussi boyeba yango toyaka koloba ngo parce que bino bozongela biso yango na ba insulte to na ba makambo bolobelaka Mama Si na nous changer discours te siko biso pe to changer discours na biso ndenge nini
na ndenga mabete makamunyo so bofinga kofi deja bosi bofinga yango siko biso peta ngotoya yo ofingi ye kuna makambo deja osofinga ye tango biso peta koya kozongiso na nzela tokozongiso ndenge nini tokozongiso peka na makambo soyeba voilà pourquoi tozozonguluke kabo na yo na ye nanga tokozunguluka kabo parce que yo lingo yela biso makambo asika te biso peta koyelo makambo asika ndenge nini. Eh, le monde est compliqué. Voilà. Donc, yo lingo ye la biso makambo sikate, mais ozo exiger biso tolo ba makambo sika. Déjà to yebi gaza mwana musala, a osala musala ne kitoko. Biso pe to rappeler yo ke non, na ki mwana musala na ye, to lingango kitoko, to ndima yango pe to asima yango. C'est que lo sikezate. Yo bandana no rememela biso benjira sika. Nde biso pe to roya, to retourner benjir na yo sika. To memeli yo pe. Défense sika. Tant que oza ko jongole biso kana makambo kala, to ko baluka kana makambo kala. On avance dit. On est d'accord. On est d'accord. Doto balugaka na makambo akala kwa. Yo ofinge makambo akala biso toko ya ko expliquer yo. Yo tango comprendre que makambo ba ko lo ba ka makambo akala. Tika pe ofinga makambo akala. C'est normal. Merci beaucoup na mopo mokonzi songa mbeli Quadraman. Légende y'Afrique. Baoba ya musique ya mboka na biso. Pona mama na live asalaki kitoko. Live moko asomo live moko ekoti panique na esanga. Esanga ekoti panique, esanga ekoti trouble, esanga panique totale. Nazo monaka bambinzo bako kendaka mangu toke ko signaler. Bambinzo bako kendaka toke signaler. Toke signaler asa komi koko ye fatika. Toke signaler direction YouTube toke signaler. Quel genre de sorcellerie? Na kotala bango kana ba commentaire toke signaler direction toke signaler. Bozo signaler nini? Muto bino boleki, bino bwana makambo. Bino bwana nyonso, bino bwana ba succès. Mba fourmi. Boa presque na nyonso. Suko boke ko signaler nini? Botika ye. Tana ye seleki me aza. Bo pese temps asala musala na suko bo ke ndaka mbangu toke ko signaler toke bo ke ko signaler nini na muto bino boleki de loin seke boleki ete omoni place toko zongola ka bisika moko seke boleki ete to comprendre seke boleki ete yenda leki bino boko banga ye ya banga kate kasa ko bangisa ka bino na ndenga mabete sopi bino di. Aïe, bon, kendaka mangu, direction YouTube, toke ko signaler, direction YouTube, toke ko signaler, boke ko signaler ndengeni, live ya kitoko, ba médicien bien habillé, maman si, femme noire et femme africaine, la beauté naturelle. Hein? Bon, c'est qui singa lobi na lobi te, ko faire ko bangisa batu boyete, panique côté na réseaux sociaux. Toke signaler, boke ko signaler nini? Boke ko signaler nini? Panique koti ne sanga total. Mutoazo pe malisute nini? Kofi Olomide na live. Nini Kofi Olomide na live? Opération signalement. Ça ce n'est pas la sorcellerie ça. Parce que son alobi que non ata leader na bino mutatindi bino c'est faux. Bozana obsession moko ya magasi envers Kofi Olomide. Kala boza obsédé. Obsession na bino na ngamba Kofi Olomide do eleki niveau eleki ndelo ezali suna kombo te walai. Aza pepe fois pema et comment mi wapi. Que musique est dans la catégorie d'âge. En tout cas, lobi na comprendre comment mon pa wazang sakabino kimia, comment mon pa wapesa bino mapala, comment mon pa wapesa bino devoir, bozanga kimia yaya, bosala soki ba live, bobet soki autant de téléspectateurs, muto lobela te, muto acha makelele te, muto acha yaya, mon pa au calme na ndaku na ye, na ba musicien na ye, na mwasi na ye, na Miss de Miss International, Miss Univers Minou, la fille de Mamassi,
au calme, au chaud, bata na problème na moutouté, baza vraiment posé tranquille. Donc bobeli mampala qui parla qui peleke ses côtés libino donc ngamona otala ngabi mais ça c'est quoi ça? On est où là? C'est quel problème, c'est quel dossier encore? Donc vous ne savez pas vous êtes dans quoi. Donc beaucoup m'y agité au point que beaucoup quand même pas que se maîtriser les sous. Mais c'est honte à vous. Honte à vous, je vous dis. Et bambi beno na ndenge mo saranate yango ne bandeli na lobaki ke to balukaka. Donc le champion le maître aka moko Koffi Olomide. Vous avez accepté. Abengi mutute asali live na ye na ba fan na ye na bato balinga ye. Et puis live ya makelele te ya polémique te nous lende ekende. Live ya agitation te mais talandenge sange kota kibulu yeke talandenge internet batu babela ki mampala et puis bokoma to ke signaler ngana oke signaler ngata 1000 fois pour gagner nini. Après ça la nini on comprend tant qu'on fait le midalo baki chaîne il y a 1 600 000 abonnés limoué et puis nan yango ko limu sa chaîne on a pour quel intérêt on comprend maintenant nyo c'est clair. Batu bata na ta besoin kotanga ba kombo ba touté mais makamnyo ça sur le papier à clair. Imaginez makambo elekana ki lobby na ba commentaire na ba jugement ya batu soki ezala ki epai na bino. Lelo Koffi alinga ki azala ndoki ya batu tout. Lelo Koffi alinga ki azala père moko mutema mabe alinga ba petit ba avancer te alinga ba petit ba kende musika te. Ingeta d'abord na mopa mokonzi live kito bacha kito mama si moi si Nzambe la beauté naturelle la beauté naturelle la famille koka moté na osa l'émission sans eloko alito yi koka moté na osa l'émission sans montre na bossa na nde montre na ngate me na comprendre de lelo na montre na bossa ni yango nde baloba ke assurance akibo moi si yo okoko sala bongo ndenga zalaki na suki ya maboko il faut zala jika po okoka soko za jika te okoka te parce que wambo umbo maquillage okoko sala ngote bamsu baba umbo ba botox ba umbo ba biloko belé okoko sala ngote même dans un rêve okoka te. Ah oui, c'est la pire vérité qui est là. Ah, tu as la maman si na minou. La fille de maman si. La fille de maman si ya boye bazu yango wapi. Mande bo tela ngango batu ba omona. Ya boye bazu yango wapi la fille de maman si. La belle des belles, Miss Univers, la grande dame, la chef d'entreprise. Ya boye bazu yango wapi di. Éducation zo ganga tina mikuwa. Éducation zo ganga tina makila. La fille de Mama Si, Miss Univers Yaya, tango zoya na ba commentaire nanga tchaka stop. Si c'est Mama Si dit tchaka stop. Oyaka mbangu te, yoga na émission mobimba prende oye. Muta ogrimase muninga zate. Na nenga mabete mais c'est la pire vérité. Ota la complicité entre mère et fille. Non, la maman de Minou, c'est une maman félicitée. Hein? Vous comprenez que non? Oh, caméra, complicité entre maman Sina Minou. Non, ça c'est une autre chose. Parce que t'as là, batumsu bako ça l'assemblée à caméra, mais eye banara, mais oza na miss na maman si. Wane zelo omusus. Wane zelo komusus. Voilà les véritables éducations. Live ya lobi ezalaki chilenge, ezalaki goût, ezalaki sentiment. Malgré ba fourmi bazalaki agité, malgré ba fourmi ba koma ki lokwa ba tumoro boy ba beli maboma ba okokate présence à Koffi Olomide. Vous devez supporter, il y a encore du temps. Vous devez supporter. Vous devez supporter, il y a encore du temps. De sengeli ba moneka na milliers na bino.
Sengeli bon mon kaka place bino boza. D'accord, vous devez supporter. Mais arrêtez-moi ces paroles-là. Qui a sa tika musique te. Bino nde fo boko maloko la ye. Tango boza nanu ba bébé boko kokate. Moi ba fana modèle nini boa agité boy. C'est là où je vous dis que nos Koffi Olomide zarana ba fani ya ba multimilliardaire. Ana ba fani ya ba responsable. Ana ba fani ya ba papa ya ba maman. Ba grande dame nde ba fani ya Koffi Olomide. Ba grand monsieur nde ba fani ya Koffi Olomide. Ba kanatan buzo ba wana te. Bango ba kanatan soki ba moni mopa waza na action. J'ai l'impression que ba fani ya bato ebele bango bazalaka wana misu na bango kaka epai ya fere na Koffi Olomide na inosbi. Okenokuta inosbi a posté loko ba fourmi ba ozanga na katite. Faire ego la posté loko ba fourmi ba ozanga na katite. Mais rôle peu objectif ya fanatique ezalaka nini? Ko aider misala ya artiste na ye. Ya bino ezala ko aider te. Ya bino ezande ko créer ba polémique. Ko créer haine. Parce que tant on a mon fan moko zobi na ke ko signaler ta 1000 fois. J'espère bien que non. Même leader na bino yebité. Même leader na bino yebité. Ça va t'apporter quoi et tu vas gagner quoi? Et belé baza abonné pananga po bayo kakaba news. Na ba fana ye, na ba fana ye, na ba fana ye, na ba fana bango kuna tu bango tu na che bango ensemble. Baza abonné pananga po bazwa ba news, bazwa makamnanga, ba kende ko balusango bango pe ba créer actualité. Il faut créer vos actualités, il faut créer vos émissions. Il ne faut pas copier, ba copier piaka originalité. Il faut bino moko bo créer ya bino bo kende ko loba. Na sina ye bibino. Bo créer ya bino. Donc boye bo landi, bo ke bo changer en te. Te. Oh te bayaka na makambo sika. Oh nyonso basolo ba te bino nde bozotinda ka biso to zongela kango parce que tant que bino bo loba biso to koyaka na bino bo loba parce que boa biloko te. C'est là où je dis que vous vivez pour Koffi Olomide. Parce que ce Koffi Olomide a que le côté ngana comprendre pourquoi live ya lobby ko pesa bino ki peleke na modèle wana. Ezaka lobby kuna te lobby na live wana. Et pesa bino na live welandi kuna pesa bino ki peleke. Live moko calme, live moko posé, live moko sans polémique, live moko sans problème, live moko sans rancune, live moko boye ezanga concurrent, ezanga nini, mais epesi batu mokili mobimba agitation le quoi bondoki, le quoi batu balingi ba kufa pourquoi? Misusu ba se déguiser na ba fourmi zo kande baza ba fourmi te baza ba royaume passé ba ye wana situna ndenge ba mona ki présence ya minu miteme bandi ko beta bango kadugu bo supporter yango boko kangango mutu akimate mutu nana bo mona ki ya minu na kwa bolobite awa to balukat biso pe to koma ba fourmi to ya ko tshaka maloba na biso ba kanisa ke za ba fourmi ngana tarite ba misusu za ba fourmi te za royaume passé ba se transformer po ba tu ba kanisa ke za ba fourmi te ya ngona lobi na ba okuna bino tu e bambi bino sopi bino Koffi Olomide bimili kolo makasi bo bimina se. Parce que ça na tan na binoté. Wallahi, ça c'est la pire vérité. Ça vraiment na tan na binoté. Même dans un rêve. Vraiment na tan na binoté pas landela, binoté pas kipa ka binoté. Bo vraiment na semakas. Ce que imaginez bato bo na semakas muto kipa binoté pas landela binoté, mais bino boza wana asalaki nini? Alobi nini? Elo nini elekani pona nini asali boy. Elo nini beaucoup ya mabe, bo panzana mabe. Il s'agit de Quadraman, héritier ya musique ya mboka na biso. Muta simingwende ya rumba pe ya ndule ya Congo. Il n'y a pas question de âge, il n'y a pas question de koko. Betande mindule, salande musala to kende di. Tala 40 quelques, le temps de carrière.
Mais si il faut yolobela yoza la panique tango yaza na live. Vous imaginez. Vous imaginez. Biso tozanga makambu te. Lorsque je viens na yebi ke na mutu na ngana na makambu. Tant on zoloba yo il faut yoka, il faut salope. Et puis tant on landa yo na ko o eza kinga. O eza kinga penza. Yende eza bwazu kinga. Salande kiyo po yoza kote kuna to na kote morote. Salande kiyo. Pourquoi yo ye pa nango zwi kinga oke nango kuna te? To zwengela resera moko. Muto akima te di. Il s'agit de Songambeli Quadramani. Tala, yana bateau yo hein. Présence na bango ka epesaka trouble. Ah oui. Alobi na tikeli na tiki bino chaîne wana. Na seli na nga ya sika Koffi Olomidie. Kiaba 100 000 abonnés na kilelo yaya. Kala pete 200 ebeta. Ala kisi bino ke na Koffi Olomidie. 100 000 abonnés, même pas un mois. Nyonso tout yaye. Ala kisi ki a leader. Otoke kuna pe tomoni ya malonga te tomoni ka 500 personnes. Oh, 500 personnes yo moko pe oza ko faire partie na 500 personnes. Aze le côté linga se comparer na te. Kuna milieu ebetaki. Est-ce que mon nga na fandi na sali analyse ya million te. Na sali critique ya million te. Na sali critique ya autant te. Mais na fandi na sali analyse ya biso ya biso. Place to le kabino ka na mayele pe na sagesse. Place to le kabino na maîtrise. Place pe to le ke la bino yangoana. Et bambi bino na degré moko que vous ne pouvez pas même imaginer. Bobimi très miqué. Ah oui. Ce que yom to finga mama si omone lo bisuki ya maboko akangaki. Omone nde abimaki. Loba le susu loba eza filtre. Loba le susu. Okoko loba ngote. Abi perik là-bas. Likolo nango naza femme noire, femme africaine. Likolo nango kanganga na maboko na système ya mama Olive, na système ya mwasi ya moseka. Likolo nango na lataka blues moko boye ko pesa valeur na nzoto nanga di la grande dame. Mwasi ya mobali moko. Yora siko bato na ba commentaire. Ayela ki mission. Mpwa bebi sa papoyo. Emisialelo munguna landango te po emisia passe. Tala no se kabino na ndenge moko ke bondi mangote. Oh, bolo ba plutôt que nde mission na bino échoué pour mamasi azawana. Eh, mission na bino nde échoué. Ayele ki mission po bo matatoyo. Mission na bino nde échoué. Ba objectif bozaki nango contre Koffi Olomidie échoué parce que présence ya mamasi ya bouclier. Présence ya mamasi ya force contre le mal, contre empire diabolique. Présence ya mamasi ya force contre renversement ya royaume passé. Boye na gauche mamasi aza siko talaka oluka oboma mutu mezana mutu moko boya interkalaka yo po boma ye siko okotika mutu olinga oboma ye mutu wana kangaka yo po koko boma mutu na yo wana te nda okome enemi na bino siko na minute yo mamasi akome enemi na bino tout parce que grâce na ye bokoko simba mopao te yango ekoma wa yaka na mission po abebisa tato luvunu banalize pola luvunu banalize zanga mutu na makolo luvunu ayaka mission bino nde boyaka na ba mission na bino eshua zéro love zéro soutien zéro protection exposition totale nuire totale ba complot na gauche à droite totale tout par terre mais elle-même elle a construit tout ça créer bouclier na famille na ye boko tala ngo boko mona ngo pesa bino mutema pasi e ko pesa bino likukuma boko kokate tango boko mona ngo boko mona neti na rêve eza na rêve te bino nde bo échoué
na otala bino na osenga o eko bambaka bino lokwa bato moko nano boziki te bokozika olongwa basatana bakadia mpemba bato ya mitema mabe baéchoué omasi molongi di a réussi à construire quartier latin, a réussi à construire Mobalina, il a réussi à construire même la famille. Vous avez vu la présence de la Miss internationale Minou Olomide. Mutamute mababeko aokoko sipote kota langa ite. Ya nananga spécialité jupe nanga ya jean, moi blouse nanga bras cassé na tricot nanga po malileza. Ikolo nango nazangelo kwa litoi na salelo analyse posée tranquille pona oyebso fourmi changer vie wana ozana ngweza kitoko te lukanzela nzambe hein. Jésus revient bientôt quoi, on se retrouve prochainement, bye bye, je vous aime.